immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, voilà l'émission Dépêche, actualité à temps réel. Neto bakana système ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche eza émission oyo, eza représenter nanga moko, mishonoka aspect spirituel, bopeto, nanzoto pe na molimo. Dépêche ele kaka na YouTube na bino ya As TV Media, soki na no s'abonner na YouTube na biso As TV Media. Parce que na Dépêche tozala ba émission o tosalaka émission Dépêche pour la cabine va actualité à temps réel. Tosaka émission question time l'air des questions o tu ambaka invité totunaka mituna. Tozape na émission si live sur le terrain. O to kitaka na terrain kosala ba direct na ba événement nyonso ele kaka na mboka na biso Congo démocratique. Sans oublier Chaotech VIP. Dépêche ezali actualité à temps réel to la rabino lelo tongi to lobela mobeko ya sika oyo ebimi na BCC Banque Centrale d'Isaïe. Mobeko ya sika ebimi na Banque Centrale d'Isaïe tolingi bana poto pe ba Congolais nyonso bayeba yango tosali Dépêche ya lelo pona ko expliquer mobeko nini oyo ebimi na Banque Centrale du Congo. Mobeko yango ezali nini? Mobeko ebimi ke ba magasin nyonso oyo eza na Congo, ba restaurant, ba alimentation, ba boutique, oyo nyonso etekaka biloko, bazwaka ba carte ya banque, neti awa naza na carte na nga ya banque yango oyo, ya banque ya poto HSBC, donc naza pe na carte na nga ya banque mususu ya Barclays, naza na Barclays oyo eza ba banque ya poto, naza pe lisusu na NatWest eza pe banque ya poto, naza pe lisusu na Metro Bank eza ba banque ya poto, naza pe lisusu na Nationwide oyo nyonso ezali kaka ba carte ya banque na ngai. Sikoyo bakarte ya babanke oyo bato ebele na Congo lelo baza nango ezalaka soki okei kosomba eloko na alimentation na boutique na restaurant ekoma na bamashine oyo bayaka nango oyo biso tobengaka card machine na anglais. Donc card machine na français babengi yango TPE, terminal de paiement électronique. Bokoki kobenga yango mpe carte ya machine na anglais tobenga yango carte machine carte bino pe okobenga yango carte ya machine. Soki ezalaka soki okei ofuti mbongo na carte bango bakolongola mbongo na bango yango normalement soki okoti na baalimentation to na baboutique batiaka baprix na franc congolais, baprix ya biloko batekaka ezalaka na franc congolais. Kasi bamashine wana oyo tobengi carte machine oyo to bobengi TPE, soki yoke kofuta biloko balibanais to baindien bato bautilisaka yango na barestaurant na bango bakoretire mbongo na bango na dollar. Donc bamashine wana eza formate ezwaka kaka dollar. Carte na yo soki eza na franc congolais oke kofuta na bamashine wana yango ekozwa yango na dollar. Soki carte no pe eza na mboka mosusu neti nga eza na mbongo banglais pound, soki nake kofuta na carte wana nake kofuta carte na machine wana na baboutique wana ya Congo ekozwa yango na dollar malgré mbongo na ngai ezali livre sterling. Soki pe carte na yo ezali ya euro oke kofuta na machine kuna na Congo ekozwa yango na dollar, ekosala transaction na dollar parce que ba machine wana eza formaté ezwaka kaka dollar. Soki carte na yo eza na franc congolais oke kofuta ekozwa kaka na dollar. Yango Banque Centrale ya Congo abimisi mobeko ya sika. Mobeko wana ekobanda le 11 juillet. Mobeko ezali nini? Ba machine nyonso carte machine oyo tobengi TPE oyo bautilisaka na Congo na bahotel na barestaurant na baboutique
partout où on va utiliser la machine wana, loi épimique ba machine wana, il faut la formater en franc congolais. Donc à partir de juillet, ba machine wana ekobanda kozwa mbongo na franc congolais, ekobanda kozwa lisusu mbongo na dollar te. Yango wana. Na répété, mobeko ebimi ekozala appliquer le 11 juillet, ba machine nyonso oyo ezwaka mbongo na carte ekobanda kozwa yango en franc congolais. Il faut ba restaurant, ba hôtel, ba magasin, ba boutique oyo ezwaka ba carte ya banque na machine wana, il faut ba formate yango ekoma kozwa mbongo na franc congolais pona kopesa valeur na mbongo ya mboka. Kaka nde nalobi koloba nini, soki nauti na carte nanga oyo na Angleterre nakiti na Congo nake kosomba biloko, exemple nasombi biloko ya 10 000 francs, soki nake kuna ekozwa malgré carte nanga eza na livre sterling ekozwa mbongo oliezwa na dollar ndenge ezalaki kozwa ekozwa ngo na franc congolais. Soki carte na opeza na euro osombi eloko ekozwa ngo kaka na franc congolais, ekokata mbongo na franc congolais na kokoma. Même oza na dollar ekokata kaka na franc congolais. Tokoloba avantage na désavantage na yango. Banque centrale ya Congo asali bongo pona kopesa valeur na franc congolais. Pourquoi basali? Est-ce que eza un avantage ya peuple to eza un avantage ya banque to ndenge nini? Nako expliquer sikoyo tolanda. Loi wana bazwi eza pe un avantage ya peuple. Tokolanda pe gouverneur ya banque centrale asali interview pona ko expliquer ngo tokolanda ba interview na ye awa lelo. Omoni exemple ezali boye. Ba Libanais to ba Indien to ba Chinois bazala ba magasin batiaka biloko na bango na prix ya franc congolais. Alors machine na bango ezali en dollar. Soki otali eloko wana eza neti na pesa eza na 28 000 francs congolais, donc eza na 1 dollar. Alors tango yo okende kofuta olie bango bazwa kaka 1 dollar, lokola eza 28 000 francs congolais to ya dollar pesa na 28 000 francs congolais, olie bango bazwa yo na to ya dollar, ba Libanais wana to ba Indien ba machine na bango batiaka to ya bango moko. Donc elingi oloba ke ba restaurant ba Indien ba Libanais ba hôtel bango pe ba se transforma na bureau d'échange. Donc bango pe ba se transforma na bureau d'échange moko vertueux oyo banque azo contrôler yango te. Baza kotia to na bango na ndenge na bango. Nakopesa exemple moko simple. Okei na restaurant kolia ya ba Indien. Ofuti na suka facture bapesi yo 265 000 francs congolais. Na 265 000 francs congolais bapesi yo bolandanga bien. 1 dollar eza na 2650 francs congolais. Eza exemple. Donc normalement yo il faut foutre bango na dollar, il faut foutre bango 265 000 francs congolais. Donc ceux qui vont kata mbongo, il faut kata yo 265 000 francs congolais ou eza équivalent à 100 dollars. Alors bango tango ba kozwa machine wana au lieu ba kata yo 265 000 francs congolais, bango ba kokata yo 280 000 francs congolais. Donc ba Libanais to ba Indien na botel na bango na ba restaurant na bango ba bakisi lisusu 15 000 francs likolo ya taux d'échange na bango. Donc eza neti ba yibi lisusu peuple 15 000 francs congolais. Yango na moni banki alingi asisa fraude ya ba Indien, ya ba Libanais, ya ba Chinois, ya batu oyo basalelaka ba machine. Eliko lakisa nini lelo loi ya banque avantage pona ba consignant. Bato basomba consignant ezali client d'anglais. Eliko loba nini? Soki okei et pas ba Libanais à partir le 11 juillet, soki oza na carte na lobina na bani na carte. Soki oza na carte ya banque eza mbongo na ezaka na franc congolais na carte ya banque.
otiaka mbongo no na franc congolais soko ke pa ba libanais olie biloko ya exemple ya 25 000 francs tango kokotisa na machine kuno futa okofuta kaka 25 000 francs donc bakolongolo kaka 25 000 francs alors liboso ezalaki olie balongolo 25 000 francs libanais bacréa bureau d'échange na ye olie balongolo 25 000 francs bakolongola yo neti 40 000 francs ndekolanda bien yo olie biloko ya 25 000 francs tango ke pa baindien balibanais bachinois olofu balongola yo 25 000 francs bango bakolongola yo 40 000 francs bakolongola ngo parce que ozofuta bango na dollar bango batia taux d'échange na bango oyo ebombama yo komona kaka ke tango kokende na compte na yo naliaki biloko ya 25 000 francs libanais akatinga 40 000 francs yango moni banke alingi sikoyo bato baza na bakarte ya franc congolais soko oke kosomba biloko na epa balibanais à partir le 11 juillet soko eloko eza ya 25 000 francs libanais akotaxe o kaka 25 000 francs akotaxe o lisusu na to na bango te yango basengi balibanais bamashine wana ekoma na franc congolais sikoyo biso bato ya poto oyo toza na bakarte ya euro ya livre sterling ya dollar soko okei kosomba biloko ntango kosomba biloko yo koyeba deja ke to ya franc congolais to eza na boye donc eza neti soki nalie biloko ya 1 dollar ya 10 dollars 10 dollars eza na 28 000 francs donc ntango nazofuta bango na karte nango 28 000 francs nayebi ke nazofuta 28 000 francs direct nayebi ke bazokata nga 10 dollars donc bakokata lisusu yo na to ya balibanais te oyo bazalaki kotia yo koyeba kaka ke soki ozalaki na 100 dollars outi na États-Unis ozalaki na 100 dollars na banke na yo oyebi ke nasombi biloko ya valeur ya 10 dollars na franc congolais oke ofuti bango bakokata okomona kaka ke 10 dollars mutu elongwe alors banki sikoyo ye akodile na baintere na ye na balibanais eza koconcerne lisusu yo te banke akodile na to na ye ya banke selon transaction na ye na baintere na ye sans atiela yo bato exagéré ndenge balibanais bazalaki kotia yango loi ya sika ebimi ekobanda le 11 nayaki kaka kosala analyse ya makambo ya bakarte bancaire oyo o congolais a comprendre tolanda mama gouverneur ya banque centrale. Elle dit ceci. J'ai l'avantage de porter à votre connaissance que la Banque centrale du Congo renforce son dispositif d'encadrement du secteur des paiements en lien avec les mesures d'accompagnement du franc congolais issues de la réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement en juillet 2023, présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour inciter la population à utiliser davantage la monnaie nationale dans les paiements des biens et services, notamment de consommation courante, via l'utilisation des terminaux de paiement électroniques dans les commerces. Alors, j'ai bien insisté sur le mot terminaux de paiement électroniques dans les commerces. Et c'est ici que la clarification devient importante. Il s'agit des terminaux qui sont dans les magasins, à la caisse. Lorsque un client a fini de faire ses courses et qu'il arrive à la caisse pour payer, il peut payer avec des billets, tout comme il peut payer avec une carte bancaire. Il faut faire la différence. Et c'est là où on a vu une certaine confusion dans certaines communications dans les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle les distributeurs automatiques des billets. Nancy Bolandi, maman gouverneur de la Banque centrale, en bref, n'a expliqué clair, n'a beaucoup c'est ce qui nous comprendre. Le 11 oyo, juillet, loi ya sikebimi, ba machine nyonso ko bazwaka carte, na ba restaurant, na ba boîte, na ba restaurant, na ba hôtel, na ba boutique, ba machine wana ezalaka formaté ezwaka kaka na dollar. Alors maman gouverneur ya banque centrale abimisi mobeko ya sika na conseil des ministres basalaki ba machine wana ekobanda kozwa mbongo
na franc congolais na dollar lisusu te mpona kovalorize dollar. Parce que ba libanais, ba indien, ba chinois, to ba congolais bazali kozoma chine wana bazalaki kotia ba taux d'échange na bango moko oyo eza koyiba peuple. Exemple na lobi yo olie biloko osombi eloko epa libanais ya 25 000 francs ntango okende ofuta na carte no ya franc congolais bango bataxe yo 40 000 francs na taux d'échange na bango. Donc balie yo 15 000 francs. Même outi na Europe oza na carte non euro bango baza kolia na chaque transaction oyo ozofuta libanais to indien na carte na machine wana baza kolia yo 15 000 francs na taux d'échange na bango. Donc à partir ya le 11 makambo wana esili soki oliaka na franc congolais okofuta 25 000 francs baokatoka 25 000 francs makambo ya ba taux d'échange virtuel. Donc ba libanais ba indien ba hôtel ekoma ba maison de taux d'échange oyo gouvernement yebite peuple yebite yango baluki bakasango. Soki outi na États-Unis omoni eloko eza 28 000 francs na valeur à 10 dollars okosombela yango na valeur à 10 dollars. Mais na koexplike eloko moko mpona intérêt ya babanke bozala natala nakomaki yango quelque part awa. Donc elingi koloba boye sikoyo transaction wana ozala outi na Europe ezala outi na Angleterre outi na Chine outi na mboka nini ozo utiliser carte bancaire eza na mbongo ya mboka wana euro eza na euro livre sterling dollar américain dollar canadien eza na shilling n'importe quel mboka soki ekoutilize yango na Congo eza lisusu balibanais te babanotia taux d'échange na bango virtuel oyo ezali koyiba peuple ekomi nde banke azali kotekela osiko devise. Donc okomi kosomba yango na taux ya banke. Donc taux ya banke ezali vrai taux ozosomba yango lisusu na taux parallèle te. Donc à partir lelo ebaka okomi kosomba yango na taux ya banke elakisi ke ntango yo okende kofuta ofuti libanais na franc congolais marqué carte eza na dollar elakisi ke banki moto atekeli yo dollar na taux ya banke taux moko normal. Nasi bocomprendre soki bocomprendre te ndeko nyonso comprendre te numéro na ngai eza wana bokoki kobenga nga nakoki lisusu koexplike mais nazali clair parce que eza makambo ya banke yango moi naza kozonga lisusu na explike. Avantage mingi bato baza na Congo baza na carte ya franc congolais bakoyiba bino lisusu na balibanais te. Soki eloko eza 10 000 francs mbongo no na banke na carte no futi 10 000 francs bakokatoka 10 000 francs. Biso bato tokouta libanda toza na ba euro elakisi ke banki moto akoma otekela biso devise yo kosomba na franc congolais banke atekeli yo devise na taux ya banke. Taux ya banke ezalaka taux ya bien eza bato parallèle bato ya libanda te nasi bocomprendre. Mais bacongolais mpe basali baréclamation na bango oyo tomekaki korekolte na bajournaliste na biso ya kine Steve Yemengo oyo akitaka sur le terrain atunaki mwa bato mituna tokomaki yango bapeuple mosusu balobi ke ezali malamu mingi mais tosengi na gouverneur to na président de la république baloyer ya balocataire biso balocataire bao baza balocataire balobi mpe ke il faut mpe bango mpe bakoma kofuta bandaku na franc congolais po bazofuta ndaku na dollar loi ezala kaka mpona bamashini te loi ekita mpe na bandaku ekoma kofutama na franc congolais. Ekoli ya bana na classe bazofuta na dollar ekoma mpe kofuta na franc congolais. Minerval ya bana. Donc ba place nyonso oyo bafutaka na dollar peuple aza kosenga na gouvernement bakoma mpe kofuta na franc congolais. Avant nasukisa na bozanaki koloba eloko moko toza mpe na bamashine ya distribution biso na poto tobenga yango ATM na Congo to na français babenga yango bamashine distributeur wana soki okei obenda mbongo na yo okobenda mbongo na yo kuna banke asimbi yango te soki oza na karte na yo olingi obenda mbongo na yo bamashine wana etikali kaka na dollar oyo biso na ngai tobenga yango ba ATM bino bato ya français babenga yango
ba distributeur to ba cash distributeur kuna banque asimbi yango te kuna etikali kaka na dollar banque kuta azosenga basala ba machine wana partout na ba commune nyonso pe na ba mboka nyonso kuna loi nanu ebimi te kuna ezali kaka na dollar soko uti na euro okotisi carte no na machine okobimisa kaka mbongo na dollar outi na Angleterre livre sterling okobimisa na dollar outi na Chine n'importe quel mboka na États-Unis okobimisa kaka na dollar ba machine ya distribution basimbi yango te basimbi kaka ba carte ba machine oyo ezwaka mbongo na ba magasin nasi to se comprendre dépêche ezali émission oyo nayaka mpona kosunga peuple kosala ba analyse kopesa ba information à temps réel po peuple ayeba parce que peuple ayebaki te ba machine wana balibane bautilisaki yango ba maison d'échange kotia bato na bango moko alors banque akase yango soki oza na franc congolais okosomba na franc congolais oza na carte ya dollar ya euro ya livre sterling okosomba na to ya banque mais yo koyeba te banque akokata yo na to ya banque et non to ya baindien ya balibanais ya bachinois to ya bandeko mosusu bacongolais. Merci mingi peuple azo réclame franc congolais ekota partout bamosusu mpe balobi ke TPA bamashine wana ou bien batiango mibale moko ezala en dollar moko ezala en franc congolais alors soki batiango mibale banque akoyeba kocontrôler te parce que soki il y a dollar ce sont les Libanais, les Indiens, les Chinois, les expatriés to bacommerçants nde bazocontrôler en dollar mais en franc congolais banque nde moto akobanda kocontrôler parce que yo somi yango na franc congolais banque nde moto azotekela sikoyo balibanais badevise donc eza na avantage ya banque eza na avantage ya trésor public na biso donc moye batia bamachine mibale ya te soki batie moko na franc congolais moko na dollar ya dollar ekozala na avantage ya balibanais kotia bato d'échange na bango ndenge bazalaki kolia bato balibanais bendien les expatriés tout et consort yango banque alingi mafia wana ya maison d'échange victoire balibanais esila yango banque atie machine wa bobengi TPE donc TPE biso tobengi yango carte machine ou carte ya machine bandeko mosusu balobi eza mpona intérêt ya peuple te peuple nyonso azalaka na carte ya banque te peuple nyonso azalaka na compte na banque te bazosala mpona intérêt na bango bato bakotaka baalimentation bahotel ya chere oyo etilisaka bacarte peuple alobi aza na posa mpe bazwa bamibeko oyo eza mpona intérêt ya peuple congolais. Merci mingi banyonso balandaki dépêche lelo dépêche eza présenté na ngai mishono ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo soki nano s'abonner te s'abonner na page na biso tosalaka ba émission kitoko ba dépêche ya bien pe ba émission kitoko ba dépêche totali kosala ya kamere ndenge azolinga a poursuivre Nicolas Kazadi oyo atémoignaki contre ye na procès à 100 jours lelo Nicolas Kazadi ayibi 400 millions kamere azo poursuivre topesaki mpe analyse pourquoi Jean-Pierre Bemba andimi kozwa ministère ya transport tosalaki tolakisaki mpe ville ya Bunagana après kobotola ville ya Bunagana le 13 juin oyo ezokokisa 2 ans tolakisaki situation nini ezali na ville ya Bunagana tolobelaki mpe na dépêche oyo ezali koya basituation nyonso ya guerre oyo eza koleka soki okoti na YouTube na biso s'abonner okorate te tosalaka ba émission ya bien tofingaka te po congolais akendaka mingi place oyo mafinga ezali polémique ezali makambo ya mboka kitoko congolais akipaka penza te bosabone massivement bopartage ezali contribution na bino mpona émission oyo soki osabone ocontribue na émission oyo soki opartage ocontribue na émission oyo ekozala bien mpo tozala bajournaliste na Congo
oyo bazotravaille ba Sylvie Mengo azotravaille na Congo, toza na ba Aminata Kiabu, Amina Chou, toza na ba ju cameraman na biso toza na banimatere na biso oyo bazotravaille na kini. Normalement tozozwa mbongo te na YouTube, tozofuta bango baprime na bapropre moyen na biso ya moke tozwaka. Me soki bopartage bavideo oyo tokomi kozwa mpe mwa mike na YouTube, ekosala bien ke bato bazosala baémission na Congo lokola ba Steve Yemengo aza toujours sur le terrain na émission na ye live sur le terrain. Donc ya kitaka na bamatanga na baévénement nyonso, baconcert, événement politique, baévénement nyonso na kini akitaka na terrain. Lokola baminata bazosala baémission VIP, de grâce cameraman na biso, toza na ba Yves Lou, toza pe na ba Calvin, toza ebele équipe ya munene oyo toza ko travailler na ASTV Media na Congo. Soki bo aimé page na biso, bo partager et kozala bien parce que ekoki kotinda un jour tozo ba sponsor, ekoki kopesa biso ba sponsor kebaka kotsaka ba publicité na bango awa mbongo wana aider biso ko somba ba matériel, ko bongisa ba matériel ebebaka pe ba transport oyo ba journaliste baza kotambola mwa nguba na nzela, mwa lipa na nzela, mwa koka ntango baza kokende kosala ba intervention sur le terrain. Merci mingi, bo aimer, bo partager ekozala bien makasi, ezali contribution na bino. Pona lelo tosuki awa ezalaki molobeli na bino mishono ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo nde tokutani na badepeshe ya nsima. Nasoki ezala toujours na losambo nakoki kobosana te mpo sa losambo tozali eloko te. Nzambe tata, nzambe na bomoi sunga Congo, nzambe na bomoi kamba Congo, yo nde okelaki Congo na bomengo nyonso oyo eza na mabele. Biso tosengaki te tobotama bakongolais, biso tosengaki te tobotama na kita. Nzambe pesa confusion na bakonzi nyonso, na batraitre nyonso, bamiyibi nyonso oyo bazoluka badétruire Congo. Nzambe zwa charge na bango ndenge ozwaki charge ya Sodome et Gomorre, zwa pe charge na bango, zwa pe charge ya batraitre nyonso oyo bazali kotrahir bana Israel na Egypte, zwa pe charge na bango. Tobonzi bango epano na kombo na Yesu Christ. Totiki peuple congolais maboko na yo mingi baye bakufeli ba être cher. Nzambe sunga bango, nzambe console bango. Bao pe baza na problème de santé, je réalise la guérison au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nde tokumisio topambolio ozali nzambe okotikala nzambe na kombo na Yesu Kristu. Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka, Baseleki. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni, Ituri, Minembwe kokende. Mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela. ASTV Media, aimez, partagez et abonnez-vous.